Merci Kabuya. Ndaku ya Mama Marie, Mama Inyo Salite azoli la ndaku. Ndaku ya Mama Marie, Mama Inyo Salite boyebi mama wana zola libanda ndaku na ye ba prometaka ye. Ça fait maintenant 8 mois ya ngoyo boye Mama Inyo Salite bande kwa diaspora. Tozo mitu na Mama Marie akotala nga na ndaku. Kubake mwana ngai Bruno ndaku oyo balabaka ba osombela nga na moyo kanga na masango. Ndaku emona na ti. Parce que Mama Marie tona banda okena parlement debout ya la muka na Pascal. To banda ko sona bango, to banda ko sala ba sensibilisation assemblée na bango. Mais lelo oyo bo ça fait maintenant 8 mois. To mona ka biso tout. Ndenge basala ka cagnotte. Bozo senga mbongo, $30, €10, €5 ekomi boy. Oya suka kutu na yo kaka. Na cagnotte bo tiaka wana. Ezala ko suki $6,000. Mais comme ko sala siko soni ba ini ya biso bato ayi DPS balingi basomba likambo ya Mama Marie. Mama Marie azotambola na makolo. Ndaku balobaki ke non bongo koki basomba eta kote ya bibwa ndaku wana esuka na okandenge Félix azo promettre. Donc na Félix na bato bana osenga mbongo Mama Marie ba motu bazaka ndenge moko. Tondima siko nani au juste. Tondima siko nani. Boka mango no me bino komi na chapeau sur bato musique katumi bondeni te. Chapeau za musique katumi te sande siko look ya sikanche na cash ne potala mikolo bazo look sabiso ba mama aussi. Mais pour na respect na bino bomoni ki non na ça toujours na style ngai na bifo na banda komi batela parce que tout ça na bitumba kala mingi te na fait dimanche toujours affronter bato aseni na régime mobimba tsiketi. Ba comportement oyo nazo ba makamba Mama Marie parce que alobi ngo banda kala. Na saki na ba maîtrise pour na kolobela ngo mais na moni ke soni wana ekolata ka Mama Marie te. Ekolata ka ba kambite oyo ya nini? Sona ne komi kolata même biso. Félix asala maquette wana na 10e erione ba kotonga temple la démocratie na bango kozala bongo. Ndako Mama Marie to mona pe maquette. Obo tia ke Mama Marie fo abana kovanda na sika ya bien pona ba policier pona ba to IDPS bana ndaka mais mbongo wana ya Mama Marie lopangu bosomba wapi? Ponga ba bisana ke basomba lopangu na lemba. Na kenda na lemba. Na luka na avenue wana lopangu basombela Mama Marie nzokande eza lokuta. Bon, pona kozala mulaite bande kunanga ya diaspora mbongo bino bokotizaka pona Mama Marie ma semi Mama Inyo Salite oya mboso mama na tika kozanda kuti ti lelo 8 mois yango bakomi komaona ba article na ba journaux et komi ko sala vraiment soni bino bato boza pemene na ba chef boloba vérité place mbongo wana kenda parce que mama na bokomi ko exploiter trop bo exploiter mama ba tout trop après mama na ba age na wana ifo vana ndako wana quand même que no ba bana na ye basangisi mwa nini batonga mama ata manda kwa ta ba biku kuna kote ya bibwa bobongisa vraiment sinon vraiment wana na kozala trop tranchant envers bino bato bolembonga Mama Marie masemi parce que eza bien te ndenge boyebi mwanga chouchou franc encore ngaye Kongo mboka makambo mwanga chouchou atangi kombo ya ba autorité congolaise wapesa bango mbongo mwanga chouchou atangi kombo ya ba leader ya opposition wafutela bango mbongo apesa ba misu $400,000 mwanga chouchou franc encore lelo obo makamuto kolobeleza makambo ya sécurité Félix Tshisekedi akendaki na Luanda epa ya président Lorenzo kozonga na ye awa boye alobi po il faut plutôt 500 militaires angolais bakota na mboka na biso mais au moment où Tshisekedi akendaki Angola kozonga na ye na basusa on azwaki donc kanda la population bambaki Félix mabanga na Pascal Félix akena Luanda kosenga ba militaire angolais baya mais président Lorenzo abengani na ba congolais to lobela ngo pe a makambu ya élection Denis Kadima a lobby lisusu ke élection ko sale maté parce que parti ya SSA insécurité so bozo mona biso bazo bana bino bo salisi biso ba bo faire enrôler batu awa mbongo alete bimi et puis bo bisa biso que non élection ndenge ozo kanisa ndenge bongo ya nanga junior Denis Kadima zo kanisa que non élection en 2021 ko sale maté to ko lobela ngo pe awa mais ndako ya Mama Marie masemi il faut bope sa mbongo wana parce que besoin qui déjà bon monsieur pas manga tu ba $400,000 to lobela pe makambo transhumance politique na Congo
ale atundu alongo epa ya Kabila bale batundu hermo papa ngandima te papa za mungala po otala papa o bona manga so ndire bakoza ba cousin donc de quoi manga tu se koza papa ale atundu parce que eza anormal bovani na Kabila panda bambula na bambula bolie bobini bomeli boboti bosali makambu ya mabe na Congo ensemble mais lelo oyo boye bolongo epa Kabila po bokene pa Tshisekedi ko bakeyono te na moni Tshisekedi azana makambo ya bien abongisa Congo do makambo ya bien o Félix azana ngo ndenge azwi lelo mboka kaboli Congo apesi ba Rwanda ba kontrolaka est ya mboka na biso ba exploiter ba minere yango nde wana ezali makambo to kolobela bande kona ngai nazolemba koloba te na kozala Ousmane Soko bomoni Ousmane Soko alataka chapeau na Sénégal ndepe nga bite ifo nga pe kwa na sa idole l'esprit na nga na mona bato bazobunda pour la résistance il faut pena koma kokope ndenge to kopier ba Thomas Sankara ba Pierre Moulele biso tozo na lignée ya ba panafricaniste wana o baza déterminé pour na sauver Afrique et puis yasuka nazoyoka pasteur moko asali prophétie alobi d'ici décembre ce que l'élection ça limité Massa Sekolela et puis ba président quelques présidents Afrique centrale ba okoué parce que ndenge zana isali deux camps ba pro américain na ba pro russe siko tozo tala siko banani ba kuganye siko tozo mitu na Afrique centrale wana mutu akufa ali bongo we Gabon nani ekozala nani ekozala ya Sassou ekozala Congo nini ya Kinshasa obe ngambo point d'interrogation alors bande kunanga ndenge boyebi lelo na ekoyebisa bino na fait du mois toza na sensibilisation parce que oh eza provocation Denis Kadima a provoqué le peuple congolais azabina na kene ko mekanan na bana ko ba makamu oyo boy depuis kala batu oyo boy ba komema biso na élection te batu oyo bazana plat Félix akoma un roi du Congo Félix asala 32 ans Mobutu asala mission bande ko na biso akasa eza yango ya ko dominer mais boye bango vous êtes à face ya Ousmane Soko congolais Bruno Mimenga nous allons faire de tous les mieux que possible c'est ce qui m'a kilé kutanga parce que Félix n'a pas droit à kozwa un quelconque glissement na mboka oh vi bato ba souffrir vi niveau mboka zo kende ba Rwanda ba simbi économie ya mboka na biso na ba Libanais ba Pakistanais peuple zo souffrir tala ndo bo sa ba vanti yakobo no toyi ko ba élection to ka nani moi comme député oyo boya ya ileze oyo boye abanda osala tole ka ko pousa vélo na Kasai ya même makwanga kote ka na Louisa aya pe ko ba non élection mutafungola munoko na été tala ileze tambwe mwamba ba image ezali o bino bana ko cha Kabila mal à l'aise à l'époque ya lelo o bobo yibi mbongo à l'état ba diaspora ba soutenir bino na combat soit disant que boko bongisa makambu mais lelo o pe ozu courage pe ko ba non congolais ta fungola munoko na élection tala ileze tambwe mwamba biso na bino to kokutana biso na bino na peuple congolais to kokutana nesiko parce que wana eza kwa msibo oseka bato wana so to vi Eliezer Tambwe Mwamba tanga utaki na Kasai tanga bani politique Eliezer tala bo pesa bato kanda te ba photo zalia tanga bo tamo ali papa bo soulier ku e bani force te ku be soulier mais le OP bato apesi bino confiance que non boye na pouvoir wana boye na assemblée nationale etaki ba jeune bongisa makambu mais bino lelo oyo boye bokomi ko défendre Félix Tshisekedi ke élection ko salema doit so privé ba tout droit na bango même élection ko salema te boyo ebisa biso Eliezer Tambwe Mwamba bino bolobi ke to kende kotia kimia na est mais pe o bino boso linga Félix ye moko so benga ba soda ba mboka tu baso na mboka na biso sikoyo boy kimia o bino bikene photo restaurer pe na est ya mboka na biso pe wana bokucha na basoda ya Rwanda pe wana bokucha na basoda Burundi pe wana bokucha na basoda ya Angola pe wana bokucha na basoda nini ya mboka nini o bino boso kanisa bon boye bisa biso c'est la logique na bino élection te durée nini o bino boche siko kana boko restaurer pe ya mboka na poto ke élection ta boso ba makambo ndire ba tubo boso mela soki nini yango ezo ta musabino to e bate peuple ça na kanda et puis ma bena bana ko bango bana kalanga bi batu o bino bozo pesa bango confiance lelo oyo boye lobby bo pesa ngai raison munoko na nganga
parce que bato oyo baza na kati ya système tuchi power baza na barwandais bazotambola barwandais bazolia na barwandais lokola ba Eliezer Tambwe Mwamba lokola bato tozalaki na bona kati ya résistance parce que bele babibengaka ba résistant mais kotala comportement na bango baza na Félix etika moko bazolia mbongo barwandais yango wana bozomona tozoyebisa bino soki ke peuple congolais parce que biso babiro mimenga toza kodénoncer toza kosensibiliser toza koéveiller peuple congolais tozobanga liwa te tozoloba tozomona parce que avenir na biso nde mutu eza danger Félix ndenge azali wana ayebi yango très bien ke ye aza solution te na Congo et puis akopesa biso pe oyo boto banayi kozela yango te Félix aza na mpona barichesse Félix aza na mpona tapis rouge Félix aza na mpona bahonneur na ye mais lelo oyo botango Denis Kadima lobi ke élection ekosalema te réaction nini peuple azwi peuple congolais tout na meki kotambola meki koapprocher peuple congolais lobi Félix il faut organiser ma programme mais nga na bisa bino que non élection kosalema te et puis ce que élection salemi et que ba meki ko proclamer Denis nani Félix Tshisekedi et kozala déjà début ya on la bana ko bisa bino boko bona vraiment que non to kota na angle oyo boye pona ko reconstruire même Congo oyo boye et kozala biso lisusu ta mais le lobby no bosolo ba élection te il faut to kenela nous na bitumba place nini et puis moi je pense que le Congo n'est pas en guerre parce que l'article 86 c'est ça clair président Nabino Mbondo Chilombo bisika nini a déclaré guerre na Rwanda na constitution parce que na minute oza nango ba groupe mo ba rebelle ba e bazo bunda koso place nini obino bozo ba keno toza na guerre na Rwanda place nini Félix a déclaré guerre na Rwanda yango na bozo mona tozo ebisa bino ces gens vont créer des épisodes parce que botala au moment où peuple a une déception à régime à Tshisekedi au moment où peuple a compris que Félix est mutu amemeli biso trahison amemeli biso ba infiltration amemeli biso ba Rwandais ba ekobimisa biso affaire ya Mwanga Chouchou pour la nini pour peuple congolais azwa idée na e abalola ngo kuna ole akotika na focus kotika na déterminer que non ndenge zali wana Denis Kadima doit partir lui et Tshisekedi Chilombo mais bota l'épisode oyo boy ba ekobimisa biso makambo Mwanga Chouchou Mwanga Chouchou c'est qui Mwanga Chouchou c'est un sujet rwandais Mulenge Mwanga Chouchou a oumeli na Congo awa bo pendant plusieurs années puis aza parmi ba milliardaires aza parmi mokolo Africell tant na banda ko bisabino que non réseau wana Africell ba congolais bo sera ngote parce que réseau wana serveur nango central eza na Rwanda serveur central ya Vodacom eza na Rwanda donc réseau o ya communication biso to sala na téléphone o boy et simami e pa ba Mwanga Chouchou ba Rwandais na ba Félix parce que économie donc ba richesse belé à Félix abomba na mo pe na Rwanda lelo oyo boye ba ekobimisela biso dossier Mwanga Chouchou pour que nos peuple congolais atika kozala déterminé na litu azosala yango lelo oyo buna bana kobisa bino awa dossier ya Mwanga Chouchou ko bima pendant période électorale pourquoi pour na ko désorienter combat lelo oyo Mwanga Chouchou alobi apesa même ba leader misu basa na opposition $400,000 tant na bana kobisa bino toza trahi bazara surubero bazo collaborer na ba leader tozo muna bona kati ala muka ah Bruno yo za mwana babe yo nini boy lelo oyo boy lobi bokolanda procès ya Mwanga Chouchou alobi akotanga kombo ya bato tango Félix a eu pouvoir les mêmes Mwanga Chouchou wana sujet rwandais et puis je me pose des questions na mécanisme nini o Mwanga Chouchou comme député national congolais tellement banoma ki Félix tellement de pe ba rwandais banoma batuna bango na assemblée nationale Mwanga Chouchou abimisa $700,000 américains après ça Jean-Marc Kabou tango Jean-Marc Kabou na bana ko coordonner makambu ya union na bango sacré $700,000 pour acha carburant Mwanga Chouchou bana ko aider UDPS depuis kala parce que préfane bomonaka Mwanga Chouchou tango makambo ba Nyamulenge ko so batuchi azaka na délégation Félix ayambaki ye non na kati ya makambo wana tu bozomona wana eza ba comédie Félix a préparaki parce que azo mettre ba carte na ye nata oyo bonata oyo nata oyo to poussa pio oyo boy et puis c'est ça moulai Mwanga Chouchou alobi immeuble intelligent ça ya ye au moment où tu as dit ah boy matata pogno oh lelo bato bazo défendre que na to sangana matata poto zo pouvoir matata pogno bisa biso que non immeuble intelligent hôtel du gouvernement eza na royal eza hôtel eza construit na mbongo ba congolais hôtel wana du gouvernement ba tonga on a plus de 82 millions de dollars 42 millions de dollars américains donc tala niveau bato ba kosi peuple ba kosi république mobimba ke immeuble wana ezaka l'état oh Mwanga Chouchou alobi immeuble wana eza ye Mwanga Chouchou ya koloba lisusu nini
que université matata ponyo université mapo o ya kindu eza 80% za actif na e mais peuple azomo le makambu oh donc to ba kano na Congo awa bodo que tout ce que nous avons ici eza ba rwandais tout ce que nous possédons aujourd'hui c'est les rwandais qui contrôlent yango nazo senga na bino peuple congolais. Cette trahison n'a pas commencé aujourd'hui, cette trahison a commencé depuis la nuit du temps, depuis IDP Sezaka na opposition. Parce que bamwanga ba chousu wana baza ba lisu ya Paul Kagame na Congo, baza matoi ya Paul Kagame na Congo, baza nyonso po na Paul Kagame, mwanga chousu azalaki te azamutu oyo abanai kosomba ba carré minier, ba concession po na Paul Kagame na Est même na ba Kasai. Félix connaît tout ça. Alors si vous avez dit que non, élection est atée. Mbongo boba que non, c'est une manière de faire une élection. Mbongo en équipe la signer. IGF. Moi quand on a conditionné Batouana, n'a dit ça que bino j'ai serré Ousmane Soko congolais. Donc à partir d'aujourd'hui Bruno Mimenga naza parmi la liste ya Ousmane Soko parce que oh tozomo na oyo. Transition oui. Transition est-ce que vous allez profiter du peuple congolais? Non. Transition oui. Est-ce que transition n'est pas beaucoup c'est pas M23 ba Rwanda na cadre gouvernement? Oui. So bisika nini oh bino boko pesa kimia bisika nini place nini ngana tali na microscope politique na ngai na ba labo na tali na zo mona intérêt à peuple congolais ça kuna te président Lorenzo Bengana ba congolais na Luanda mais Félix ayé ko zo ba militaire rwandais ba en na Congo. Chers congolais, chers jeunes, tous se laisser faire te Félix nenga zawana ayebaki makamu o kato ko mana point oyo boy ndebo mona babanda kozala dossier mwanga tutu kozala dossier mo télévisé ali congolais pour kaza muto ba satima olia na makambo biso tozo loba congolais zola na makambo wana te c'est conséquence ya tricherie à élection yango nazo senga na ba jeune tout conscient fait dis-moi oyoboy parce qu'avenir na biso ndemo en danger ba il sabino dirait la transition ndebo ko négocier à combien de temps et aujourd'hui là j'apprends que mwanga juste Azui Mbongo, plus de 150 000 dollars américains a payé le mouvement citoyen Est. Oya qui s'appelle Bazu par na bango pour pas qu'on défendre que papa na belaka. Ah, t'as la trahison. Yango bozo mona na bakelo plusieurs fois que non biso peut-être tout. Ba to ba soutenir biso te parce que tozo munda bituma voix normal na ba mama aussi du Congo. Ba jeune o bozala qui sont ser ko bunda pona mboka. Bino bande kunanga ya Est. Ce qui est makambo est vrai que bino bozu mbongo pas défendre mon gars, je sais que bon midingi pété. Parce que bino ba bozo ba première victime ya makambo sur le kana est ya mboka na biso. Bazo violer ba maman na biso, mon gars juste asoma ba carrière, asoma ba carré minier kuna, asoma ba espace même 80% ya ressources minérales na biso eza na est. Yé mo toza ko alimenter économie ya Rwanda, mais bino lelo obo pona mbongo. Bolingi bo trahir république, bo défendre mon gars juste pour abima. Et puis et lorsque je suis en passe, mon engagement sous un sujet, bon, soit disant un sujet congolais, député national congolais, mais Rwanda balobi ba libéré. Bah on va après à Kobenda ba M23 na ba on va zonga mais condition va zopé ça na gouvernement congolais ils allaient à libérer mon engagement. Allez-y comprendre. Qui protège tous ces gens-là? C'est Félix Tshisekedi. Bien moi na zoeli sabino bande kulangai, to komi na zone rouge. Zone rouge oh bo Félix n'a pas droit à traverser en haut. Nous devons stopper Félix Sénat Denis Kadima, il faut pas qu'il y ait ceux qui ont battu dans la comédie, bazo ça le non, élection comme ça les maté, transition, donc man ne kunangai des gens de bozana bobongama. Mais biso tozali, tozo ngande ba makoki. Biso tozate que notre que ne pas défendre mon engagement pour 10 000 $, 5 000 $, non. Tozo na besoin que ba mon engagement bazonga na mboka na bango, ba Rwanda bazonga na mboka na bango. Biso to se réorganiser, to bongisa armée na biso, to bongisa mboka na biso, c'est ce que nous voulons. Exactement que le corps va transhumance, c'est là va sombi aller à Tundu. O ça qui chante à Kabila à l'époque. Na ba mende, ba ngwana ba longo ba bi ba ko na ko soutenir Félix po, ba ko li sur la transition. Botala ba médiocre tout ça na ba ngona mboka. Ya ngona zo senga na bino bande kunanga ba congolais, ya diaspora, bon l'exemple ya Sénégal. Diaspora sénégalais, ils se sont réunis à Paris. Vous avez vu comment est-ce que nous les Sénégalais nous sommes en train de nous organiser pour contrer Macky Sall à glissement à troisième mandat na été. Mais chez vous là-bas, mais vous n'êtes pas organisé. Problème nabiso, peut-être parce que nous ne sommes pas organisés. La diaspora congolaise, tous en a besoin d'appui nabino.
parce que tous ça a besoin de toka ndeko zambongo ba monga chuchu poto bundisa ba kolinga te que tous zambongo na bango poto bundisa bango ba yebi yango très bien mais soki tous zambongo oyo bi que non ndeko nanga ti dis-moi $10 oyo atindi $30 oyo atindi sera possibilité à nango et que ça peut faire quelque chose ennemi jamais ko soutenir biso parce que non o asa adversaire na ngai a ko renverser nga intérêt na ngai ko sala les sous en place cité yango na zo senga na bino na fait du mois oyo bo donc bureau ya seni Félix il faut sentir que non pression populaire et bandit parce que ba leader politique bango tout o boyebi wana baza pour dialogue ba ke na ko luka mbongo pour ba se préparer dans les jours à venir mais biso siko ba oyo bo sort na biso ko za nini yango na lo bo mo beaucoup pesa Adolphe Mozito raison quand Mozito disait bon kene ko sangana ba rondé oyo bo télé Mozito mutu mabe alinga zaka moko alingi te ba sangana ba aujourd'hui Mwanga Choussou collabore avec Azara Surubewa Mwanga Choussou est avec Matata Ponyo Mwanga Choussou est avec Kabila Mwanga Choussou Azana kati ya batwana et aujourd'hui le on va récupérer mutu ba ko bunana Adolphe Mozito bituma kati la muka ba ke ko tambushana ba ona ba Moïse Katumbi allez-y comprendre la trahison peuple. Ata bobo kondima Mozito lelo mais lobi bo Mozito zaka na raison ko ba ko sangana batu oyo bo yango na zo senga na bino bandeko na ngai ba mama na ngai ya diaspora ba mama moto mojali ba mama équipe polate ba mama jawa salam alaikum bo soutenir biso na fait du mois oyo bo makamunanga junior Denis Kadima lobi na Félix Tshisekedi eza lokola eko meka ko tia pota oyo bo eza déjà na douleur eko funga sous pota peuple azo souffrir mais ezalaki na 53 mai ekomi na 200 francs l'hypermati transport na parlons pas insécurité na kwamu bazo boma batu nous avons un régime obo baza ko comploter contre peuple na bango un régime obo baza sincérité vis-à-vis à peuple na bango ya on a senga na bino ba mama soki bino bo telemi makambo ko changer yo muto zo kambela résister Bruno Mimbenga bolanda ndenge bato bazo nyokola peuple congolais bolanda insécurité au Félix a restaurer na kati ya mboka nazo mituna na imagine nini to ko pesa sous Félix confiance ou be transition à 2 ans pour amemela biso kimia na est ya mboka na biso nazo mona esika moko te yango nazo senga na bino soki Félix ye moko tuna na wangani état de siège oya salaki so Félix a kondimelo ko nini nyonso elekanaka Félix ayebaka te Félix ayebi salaire na ye te Félix ayebi nini donc nyonso ozo lekana na este Félix ayebi na eloko moko te so mutu ya boye il ne mérite pas être là yango osenga na bino bandeko na ngai bamama botelema notre pays est en danger soki ke bino boboye ko soutenir biso ndenge tozolase cri d'alarme cri d'aide bon condamné biso dans les jours à venir parce que biso fait comme la mission lokola militaire angolais lokola MONUSCO parce que tokotala ndenge Félix azomi mamboka et ça serait très dangereux pour notre avenir très dangereux pour notre jeunesse ya on a sengi na bino bo soutenir biso na fait du mois donc kobanda kaka mois avril 10 décembre chaque jour le 15 fait du mois nous devons commencer des actions sur terrain. Aux en a $5, aux en a $2, aux en a $3, aux en a ngo. Ko ke lango sonité parce que ça likambo ya Congo. Ceux qui vont soutenir batoka ba Eliezer o lelo ba baluki li peuple congolais. Bo sombela ba chaîne en télévision. O ba koma ko finga biso ba Congomani. Ceux qui vont soutenir batoka ba Israël mutombo bo tiela ba mbongo ba koma ba chaîne en télévision. Mais biso siko ba zo bunda po na mboka po que notre monde que Félix asali mabe photo sanctionner. Ceux qui vont dima ko tia 1000 francs $2 po na Zakari baba so komi ko lia na ba Rwandais. Bastonga ba chaîne en télévision. Mais biso siko to senga que no bo soutenir biso po na république. Na tchebino devant un fait accompli. Bo soutenir ba jeune o bo ba Christian nani Bosembe. Mais le lo bo batouan ba komi na ka mama Denise Nyakeru na ba Rwandais kama ko bazo trahir peuple congolais. Pasi na nga na zo mituna mais tolingani te. Biso tout siko so toke kune pa ba Rwandais yango. Siko bomboka na biso siko bana ba kobundela yango. Yango na sengi na bino. Soki ke bolingi Congo oyo ndenge ba Sénégalais balingi mboka na bango. Ndenge ba Rwandais balingi mboka na bango. Ndenge ba Sud Africa balingi mboka na bango. Bo soutenir biso. Ba jeune tout ça déterminé là ba Lumumba ba mama aussi ba Kabuya ba Moïse ba Gloire tout ça déterminé na fait du mois oyo bo tozo banda aba botina mois décembre Félix abana kula ya susu kongita bana kusala ba insomnie ndenge nini akokima na kati ya mboka o parce que to resi ko benga na Chilombo boye ba yango ba Rwandais ba Mwanga Choussou wana na ba Kabila ba moko ba kubuka kuta okende alors numéro na ngeza plus 243 81 73 11 702
plus 243 81 73 11 702 wana ndeza numéro boko tindela biso quelque chose boko komela biso boko pesa pe ba idée na bino pona koluka mécanisme ndenge nini toki ko attaquer déjà na plat ya révolution plat ya révolution brutale plat ya soulèvement populaire obwe peuple congolais nyonso azozila yango mais ndaku ya mama Marie mama inyo salité ti lelo oyo 7 mois 8 mois mama wana basombela ndaku na été tosomi tuna est-ce que mbongo wana balia yango ube basomba lopango batiango na komba mutu mususu parce que mama wana komi kucha makelele et puis batu ya pouvoir bakomi koluka kosala yango récupération politique bosala quelque chose pour que nos images na biso na bituma yoso mama na zo bunda et saliri biso te ngai eta ke registre na komisi maloba mama Marie bino bosala na biso bo partager émission bo liker ba j'aime na bino et kozala pe une manière ya ko soutenir bitumba o tozo bunda ngana bino tukutana na mikolo ezali koya ingeta